Moni ndenge ko lobini pour la présence. Et là et pas Félix Tshisekedi aye nandako et pas bat. Olé ba yambaye ye aye lisuna bat. Est-ce que nana koki ko yambaye? Ah batoyo ba awa nyonso na. Nyonso ye moko mutu aye na bango ya libanda ya kaluka te. Eza batu ya kaluka te. Batu ya libanda. Wana eza batu ya libanda nde aye na bango. Soko izoya et pas kolonda. Est-ce que vous voyez na batu? Zela batu ba yambayo. Comment yo oye na batu banda? Tant que bana kaluka ba. Soma Fayulu. Toyebi bato yo ba keko bebisa makambo kuna to lingi bango te. Oyo toyebi Fayulu. Ya bamba Fayulu. Ala mwana Fayulu nde nambuya. Lelo to juste sizona ya Congo to wobi. Botika mtu wa kosa la lisa tama yote. Oye azana sisama. Ola ya ala sisama na Congo to botika hii. Nani milomo li ana kama. Fayulu. Yeta. Bonjour, bonsoir, Bana Congo, Wabino Molobeli Yamboka, sentinelle ya RDC, le prophète King Élysée, bouche autorisée, ya président Moïse Katumbi Chapwe, nakanisi bomoni titre ne bozolandangai en live na Facebook, en direct, cache, qu'est-ce que ça cache? Cache wane ningoloba ete, ezali boyokani ya Nairobi, Félix na Vital Kamerhe. So boyoki balobi lamuka eza boyokani ya Genève ya président Moïse Katumbi Chapwe, président Jean-Pierre Bemba Gombo, mwana mboka Muzitu, mwana mboka Freddy Matungulu. Menakoloba lelo cash boyokani ya Nairobi ebombi makambo mingi ya mabe. Na yambo na kota na mozindo na kufunguli parenthèse na lobi lisusu bomoni Nanga abengisi le 21 candidat présidentiel bakuta na basolola bolandanga na bokebi bana Congo. Mwana Congo zolanda ngai longola sentiment, longola fanatisme, longola esprit ya tribalisme, zala patriote. Landanga na bokebi po conséquence ete ya kakoleka conseil. Bande konangai ya Congo na linginanu yambona fongola bino oba bengi makambo ezoleka na kati ya Félix na Vital bolandi yango hier ndenge nzambe tosambelaka asimbi bana Congo na Beni baye tukuluku koyamba mwana mboka candidat numéro 4 Martin Fayulu. Lelo na Butembo lokola epanzana lokola ebukana bana Congo balobi ya solo candidat na biso ezali Martin Fayulu. Mais congolais congolaise esengeli oyeba ete tozana ba candidat misatu. Ba candidat mosusu wana bazali batoyo bayaki na bango te babengisaki bango bapesaki bango misolo. Nakoloba boye bana Congo buku nange ezali awa. Emmanuel Shadari azali candidat ya Joseph Kabila. Oba bengi candidat de la mort. Félix Tshilombo azali candidat ya Vital Kamerhe, candidat ya trahison. Martin Fayulu azali candidat ya peuple ya bana Congo. Mais nalingi to archiver ba mémoire na biso. Na mokili fota la passé, otali présent, obongisi futur na yo. Na qui était directeur de campagne de Kabila en 2006? La réponse est Vital Kamerhe. Qui a contrecarré Etienne Tshisekedi aux élections 2011? La réponse est Vital Kamerhe. Qui a torpillé les accords de
les accords de Gerval? La réponse est Vital Kamerhe. Qui était l'initiateur du conclave de Camp Tchatchi? La réponse est la même, Vital Kamerhe. Et qui est à la base de la dislocation de l'unité de l'opposition? Vital Kamerhe. Qui a convaincu Tshilombo de lâcher l'opposition? La réponse est Vital Kamerhe. Yango nakoloba na leki nangai Félix Tshilombo. Tala moto oyo na tuni mituna 6 ezakaka Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Ozali assoiffé à pouvoir, amateur en politique, ignorant en politique, osali alliance na ndoki. Pe ndoki oyo aliesi yo kindoki na politique na moi makasi. Alobito kende na élection yo kozala président, pesanga banque centrale, pesanga sénat, pesanga ministère ya justice, pesanga ministère ya défense, pesanga diplomatie ezalaka te. Olobaki na kuna na Suisse, olobaki ozalaki fatigué. Yango yo olobaki le changement c'est Martin Fayulu. Na lingi na tous nos questions. O bakolanda ba tunelanga pe question epa ya Tshilombo Félix. Nani atindaki yo olobake Martin Fayulu. Le changement c'est Martin Fayulu. Leki nangai papi geneto lobela vie. Soko koko tshila biso ba extrait wana oyo Félix Tshilombo Lobaki, les changements, c'est Martin Fayulu. Ils feront leur choix, mais en tout cas, moi j'ai fait le choix du changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Ils feront leur choix, mais en tout cas, moi j'ai fait le choix du changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Ils feront leur choix, mais en tout cas, moi j'ai fait le choix du changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Merci. Oui, tactiquement, c'était la meilleure chose à faire pour augmenter ou maximiser ses chances. John Image le King na state. Soko koko tchamba extrait wana oyo Félix Tshilombo lobi les changements c'est Martin Fayulu. La princesse ya média Jenny en Afrique du Sud. Soko koko tcha extrait wana oyo Félix Tshilombo lobi les changements c'est Martin Fayulu. Bino moko bomoni. Bino moko bomoni. Félix Tshilombo lobi les changements c'est Martin Fayulu. Mais pas même 24 heures au changer. Ba convaincre na Vital Kamerhe akolukelo ba partenaire makasi bossa la campagne. Nzoka nyonso ezaki lokuta. Ezalaki plan ya Kabila atindaki espion na ye Vital Kamerhe po apanza opposition mais bokosi. Bozui Félix mais bozui Moïse Katumbi Tshapwe te, bozui mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo te, bozui Freddy Matungulu te, bozui Muzitu te, bozui peuple congolais te. Debout congolais, sauvons le Congo. Lelo na koloba, eloko ezoka mwisangai Félix Tshilombo lobi, les changements c'est Martin Fayulu. Pas même 24 heures au changer, au base nanga, ezalaki base te. Ezalaki base te. Na butu bosololi, ba bengi bino na bato Kinshasa, po ete tout tipa ba oumela na Congo, bako oumela te. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Boyokani ya cash, oyo Félix na Kamerhe ezanini. 1. Crédibiliser les élections 2018 devant la communauté internationale. FCC Bakolobanini, Félix a participé aux élections avec Kamerhe. Tina na bango bayokani yango wana, crédibiliser les élections. Pourtant les élections ekotika la cause la crédibilité. Pour loi électorale na constitution et boy machine à voter. Nazo senga na intellectuel congolais pour réfléchir. Loi électorale et boy machine à voter. Constitution ya mboka na biso boy machine à voter. Balobi ma pona mi feza na bulletin de vote na 2006 na 2011. Donc, ce qui est une machine à voter, c'est une élection anticonstitutionnelle. Mais les lois intellectuels, mais ils ont raisonné à côté. Il y a l'Iboso crédibiliser les élections 2018 devant la communauté internationale. Il y a mis balé. Tant que Shadari Aleki, Mobulo et Salami, Cour constitutionnelle, Cour constitutionnelle a validé Otobengi Shadari.
Chadar alobi boya kasito yo kana a nommé yo Félix premier ministre. Pe balobi comme chef de file de l'opposition. Pourtant, chef de file de l'opposition, c'est le président Moïse Katumbi Tchapwe. Bomona, qu'est-ce que ça cache? Cache et l'obinini. Boyokane a Félix, l'obinini. La trahison, c'est cache. Basimbongo. Cache. La trahison, c'est cache. Makambonini balobi. Nommé yo Félix Tshilombo premier ministre, battu yo chef de file il y a opposition. Troisième, Oezama Bomba Mina Bango, pas de poursuites judiciaires contre ceux qui ont commis les crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. La preuve, na Sainte-Thérèse, Félix Tshilombo Alobaki Nini, kuna Nanjili, tango IDPS Basanganaki, alobi ete poursuite kozalate. Toko lande la bateau yo babomite. Donc na bateau babomi Etienne Tshisekedi oko lande la bangote. Soko lande li bangote c'est yo boza complice. Ils a participé mawa. Quatrième point. Nouveau président Shadari akosenga na deux chambres. Parlement na Sénat ba changer constitution. Pour bakoza la majoritaire. Pe na ningne sa bana Congo. O eza élection te. Ezali nomination par la machine à voter. Shadari Bimi, il a été nommé par la machine à voter. Naba fiché aussi babongisaki. O ezab élection bozomona ezab élection te. C'est la nomination par la machine à voter. Ndenge machine à voter go bimisa bango ebele. Allez, bakolinga ba changer constitution. Shadari a démissionné. Élection commis na second degré. Peuple a voté les sous-soutés, ndenge zalaka aona na mboko ya Afrique du Sud, car les deux chambres ne ba voté président de la République. Shadar a démissionné, basali ba élection anticipée, wana Kabila azongi. Mabomba mi ya alliance ya Félix Tshilombo na Vital Kamerhe, yango na yebisi bino bana Congo. Debout Congolais, sauvons le Congo. Debout Congolais, sauvons le Congo. Nazongeli lisusu. Félix Tshilombo, yebisa bana Congo. Pona nino lobaki le changement c'est Martin Fayulu. Tango silisa ki boyo kanina bino. Nani atindaki yo? Simolobio, nazalaki fatigué, nazalaki épuisé. Mais non, Félix Tshilombo. Tala oyaza jeune frère na yo, Macron na France. Gilet jaune, Batelemi, France Mobimba. Alobite kazalaki fatigué, azalaki épuisé. Yango ezo sala participer mawa. Ban intellectuel. Bolobito voté Félix Tshilombo. Ezo sala passe. Mais tokotanga nanu on ndeko moko professeur Kouti de la faculté polytechnique. Professeur Kouti de la faculté polytechnique. Tokana nu raisonnement na ye. Comment est-ce que les intellectuels peuvent faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas respecter sa propre parole? Je soutenais M. Félix en Belgique à l'image de son père. Malheureusement, l'acte qu'il a posé n'est pas digne d'un responsable, loin d'un futur président dans un pays qui se respecte. Un président qui ne sait pas dire la vérité en face devant Bemba, Katumbi, Muzitu et les autres. Comment peut-il espérer briguer la magistrature suprême? C'est triste pour des intellectuels qui soutiennent ce monsieur, qui n'est même pas en mesure de prendre une décision dans un parti où il est appelé président. Comment un secrétaire général du parti peut donner l'ultimatum et faire trembler le président d'un parti? Kabound et Félix, qui est réellement leader. Franchement, Félix a détruit sa carrière politique. Même les Blancs ne feront jamais confiance à Félix. S'il faut voter, je voterai pour Fayulu, qui a l'expérience dans la gestion. Gérer une entreprise internationale n'est pas donné à tout le monde. Mais Fayulu nous a prouvé qu'il est capable, car les Américains ne confient jamais une entreprise à n'importe qui. Évitons les sentiments. Certes, les Congolais peuvent voter X ou Y à cause de sa taille ou sa région. Mais s'il faut voir l'avenir de ce pays, Félix a démontré qu'il n'a pas de niveau pour le poste du président de la République. Fayulu est très intelligent.
car gérer les entreprises dont il a même été directeur général, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne vais pas vous influencer, sauf qu'il faut faire des analyses objectives en se basant sur les faits. C'est ça être intellectuel. Ces faits, c'est tel que Félix ne mérite pas d'être à la tête de ce pays. Oezali, professeur à l'université, na faculté de Bengi à Polytechnique. Nazongeli lisusu Félix Chilombo. Nanya yebisaki yolobate. Le changement, c'est Martin Fayulu. Ozala ki yomo na conscience na Genève. Mais tala le Lengue, celui qui était le directeur de Kabila en 2006. Celui qui a contrecarré Etienne Tshisekedi aux élections 2011. Celui qui a torpillé les accords de Genval. Celui qui est l'initiateur du conclave de Camp Tchachi. Celui qui est à la base de la dislocation de l'unité de l'opposition. Et celui qui t'a convaincu de lâcher l'opposition, Félix Vital Kamerhe, a memi na liwa politique. Leki nangai, talasima, zonga mutu. Talasima, zonga mutu. Bana Congo, bomoni na Beni, bomoni lelo na Butembo, nanga na batuti pawa, bamoni ete moyen to lobake. Martin Fayulu numéro 4, candidat à peuple, choix de Dieu. Moyen to lobake alekite tobimisa oyo Shadar ezate, bomoni na panzi yango na réseaux sociaux. Nanga bengisi les 21 candidats. Naboyi batu musuba bela epilepsie, naboyi batu mususu bakufa, mais sango malamu mikoloko ya ezate. Nanga zana na batuti pawo basoko diriger ye, bazana ba plan ya mabe. Pe na lingi na loba na Congo pona sukisa. Pona ko diriger Congo, esengi expérience na compétence. Expérience na compétence. Lumumba, à 35 ans, azalaki premier ministre. Mais avant, azalaki na parti politique naye. Azalaka pe na poste. Kassavubu, en 25 ans, comptable au service des finances du gouvernement colonial. À 41 ans, élu bourgmestre noir na Dendal. Et à 42 ans, élu président de la République. Joseph Iléo, Cléophas Kamitatu, Albert Kalonji Mulopwe, Antoine Kizenga, Jean-Marie Bomboko, Évariste Kimba, Cyril Adoula, Bolikango, Moïse Tchombe, bazalaki na ba faire ya mboka, na ba parti politique, kobundela mboka avant 45 ans. Joseph Désiré Mobutu, à 33 ans, lieutenant-colonel des armées, à 35 ans, président de la République. Toyena Jean-Pierre Bemba Gombo, à 28 ans, manager de 5 entreprises, agroalimentaire et transport. À 31 ans, PDG de Comcel. À 35 ans, fondateur du mouvement de libération contre l'oppresseur. À 41 ans, vice-président de la République. À 45 ans, élu sénateur, Jean-Pierre Bemba. À 48 ans, élu parmi les 50 personnalités les plus influentes d'Afrique, source Jeune Afrique. Vital Kamerhe Kako Moloki Mobomi. Quand même, il a une expérience. Quand même, il a la compétence à Kabela Mopal de Satan. À 22 ans, membre de la jeunesse de l'IDPS. Vital abandonne l'IDPS. Et Boyokali Kambam Yakokamwa Moloki, informateur en chef du Front de la jeunesse moboutiste, Frogemo na campus, Vital Kamerhe. À 33 ans, conseiller du cabinet ministériel. À 40 ans, négociateur gouvernemental processus de Lusaka. À 42 ans, commissaire général en charge des processus de paix. À 47 ans, élu président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe. Toyen Olivier Kamitatu. Oyazali Dirkab. Il y a président Nabiso Moïse Katumbi Tchapwe. À 28 ans, entrepreneur. À 35 ans, chef de la délégation au processus de paix. À 39 ans, désigné président de l'Assemblée nationale. À 43 ans, ministre du plan. À 49 ans, président du réseau libéral africain. Toyena Martin Fayulu. À 28 ans, agent qualifié au groupe ExxonMobil Kinshasa. À 35 ans et 40 ans, 35 ans jusqu'à 40 ans, haut fonctionnaire dans d'autres filiales du groupe. Vice-président de la Commission économique industrielle, petite et moyenne entreprise, la conférence nationale souveraine. À 37 ans, membre de
HCR, Félix Tshilombo, Toye Nayo, 1986-2009, 23 ans de vide esthétique sur son réel cursus honorum. De 1986-2009, 23 ans de vide esthétique sur son réel cursus honorum. Bongo président Moïse Katumbi Tshapwe, à 28 ans, directeur des entreprises de son frère Katebe Katoto. À 28 ans, président Moïse Katumbi, directeur des entreprises de son frère Katebe Katoto. À 34 ans, PDG de ses propres entreprises, société minière des émeraudes, minoterie industrielle et société industrielle de poissonnerie. À 43 ans, président Moïse Katumbi Tshapwe, gouverneur du Katanga, poumon économique, il y a RDC, Oya Sali, Misala et Monani. À Longoli, budget à Congo, na 2007, na 2 milliards 150 millions, na 2015, quand on a démissionné, budget, il y a RDC à Tikango, na 8 milliards. 2 ans après, c'est-à-dire 2015 à 2017, et chité na 4 milliards. Excellent gestionnaire des affaires de l'État, président Moïse Katumbi Tshapwe. Mais le loyo, Bana Congo Bokeba, na Vital Kamerhe, Bokeba, na Félix Tshilombo. A tous les membres IDPS, Fongola Misu. A tous les membres IDPS, ko finga eza na mabete. Finga na yo. Mais naza insensible na ma finga. Conséquence, était à koleka conseil. Beaucoup regretté, mais vous avez déjà trop tard. Ko IDPS, sur le plan politique, et koufi. Dans la professeur Kitu Ndengalobi. Na la kisibino ba nyonso. Tu ne peux jamais diriger le Congo sous-continent comme stagiaire. Au bandit stage, yo président. Et l'autre bomi Congo. Bongo Kabila. Oui. La comparaison. Kabila, bomoni 2001-2018, à Salate. Il n'a ni expérience moroté. Azana compétence moroté. Bache Kabila la tête du pays. Tala le sikatokomi. Tala le sikatokomi. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Expérience mon côté, compétence mon côté, français le kola Tshilombo. Tala le londenge to komi. Plus jamais, kocha mutu le kola Laurent Désiré Kabila na RDC président, ça agenda. Mutu le kola Joseph Kabila, plus jamais. Toboyi. Bato na tangeli bino basala. Mundele américain, akoki ko soit jamais un noir. Achaïmou, directeur général, Martin Fayulu. Les candidats qu'il faut. Les candidats soutenus par le père de la renaissance de la RDC, président Moïse Katumbi Tshapwe, par le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, par Freddy Matungulu, Asala Freddy Matungulu. Moi, Namboka Mouzitu, ministre à budget, premier ministre, Basala, mais un chômeur à 55 ans, Kochaye, président de la République, c'est un crime de gestion. C'est un crime de gestion. Tokozonga lisusu na ndenga 2001 ndeko. Kote naza muluba funa soutenir muluba te. Naza na IDPS te. Kabundi akomi ko gangela Félix, ko dominer Félix te. Nazongeli Félix, nanya tinda kiyoloba ke le changement, c'est Martin Fayulu. Félix, nanya tinda kiyoloba le changement, c'est Martin Fayulu. Bosololi. Lobby nango et koki même pas 24 heures au changer. Bana Congo nazongeli que cache, qu'est-ce que ça cache? Crédibiliser les élections 2018 devant la communauté internationale. 2. Une fois nommé la machine à voter et nommé Shadari, lui aussi va nommer Félix comme premier ministre et chef de file de l'opposition. Voilà 2. 3. Il n'y aura pas de poursuites judiciaires contre Kabila, contre Rwandais, contre Nyonso Bomina Congo. 4. Shadar Yakosenga na 2 chambres parlement na Sénat pour la majoritaire nommée par la machine à voter va changer constitution. Et après avoir changé la constitution, Shadar va démissionner, bakosa la élection anticipée Kabila Songi. Bana Congo. Bana Congo. Debout Congolais loba papa nanga archevêque Coutinho, sauvons les Congo. Lève-toi Congolais loba président Moïse Katumbi Tshapwe.
totelema. Naboy kokota na muzindo, nanga zo bengisa ba 21 candidats. Milelo ekozala, menga na kolela te. Pona yebi, nini bakosolola. Naza molobeli ya mboka Congo. Soki na lobeli bino te, nani mususa kolobela bino. Totelema. Alain Mat, évangéliste na Paris, telema. Baleki nanga ya IDPS, bo telema. Bo benga na Kabundi. Bo convoqué congrès à Sika, bo tcha mutu mususu. À 55 ans, chômeur. Non. Ils ont à 55 ans, chômeur, au niveau comme na mutu ya pays. Na kolobelo komo ko na Congo. Bato basi sa ba université, si sa ba université. Soko lingo sala musala ya malunga ba koloba na yo avant ato yena ba diplôme 5 ans d'expérience. Soko ezate o bandana se. Oko bandana se 5 ans d'expérience. Ba misala msho baseka 10 ans d'expérience. Mais oyo compétence ezate, expérience ezate, bokamatiye, bocheye responsable à IDPS pour azali mwana ya papa. Non! Bande konanga IDPS bo sosola. Bana Congo to sosola. Candidat na biso numéro 4 yewana. To kondima jamais bayiba biso mapona ndenge bayibaki na 2006, ndenge bayibaki na 2011. Yambala oyo constitution pesi biso ndingisa ya ko appliquer article 64. Pona lelo na suki mbote nanga na président Moïse Katumbi Chapwe. Mbote nanga na CP Salomon Idi Kalonda. Mbote nanga na bana nyonso ya Congo. Tokutani Félix Tshisekedi ayena batuna ye campagne mwana kaluka moko azalaki te. Pe biso atoyebi kaka muto to voter Martin Fayulu boye azamona kaluka yaka pe na kaluka toyebi numéro 4 obiso to voter Congo mobima pe na kaluka biso ka muto voter Félix Tshisekedi mwana kaluka ya miete ayena batuna ye basali ba campagne na bato awewa tout baye baseni bake lobi na butuku tala ba polo ba 23h bayaki wana ba polo ba biso ba 10 po lelo to za na campagne to boyaki na biso po to za rara Martin Fayulu yene to za ni to voter Martin Fayulu ka ni ya mtema moko kama yera to voter si ça Félix a elobeli biso eloko te parce que podium yango mokeza vide ata mutakaluka moko aneliete azwi bata bana lingwala bana ya kuna ba phase esa désordre bato awewa biso toza na poste ya président na biso Martin na ba député na ye donc bangwana nde biso toko voter ye soki alingi to voter ye azongisa signature wana retiraki na Genève awa toza poste na ye te même caméra fingi kutalobi soki olingo mona pasa Congo yaka nde na kaluka afingi solo vraiment solo bongo injire wana sali akoma lisusu atata mbete ngoya Félix Poto yamba bien azonga na Genève azong sa signature azwaki pour opposition nyonso toza uni toza na posa ya likambo moko toza combattre pouvoir en place makambo kokamana wana toyebi bajeune ndenge akende kozwa mbongo mpe ya Museveni 3 millions de dollars atindi kamere a na 23h aya korompe bana kaluka tozwaki ba 10 millions toliaki yango awa mpe toyaki na biso te conseil asika tokopesa ye azonga na corps ya Genève azonga na kati ya opposition mpo ndenge azalata na kati ya opposition te kamere toyebi position na ye pe toyebi position na lokola bakomi na kamere bakomi bango nyonso bato ya pouvoir donc soki alingi toyokana na ye azonga na corps ya Genève numéro 4 on a biso la kaluka biso